apekisaki ngai kokatisa kokende kuna kotala papa. Ça fait 9 mois. Ata ba rester mutu swati bakangi mutu wana aza na droit ya komona bato na ye bana baza mike boye ya liboso kaka wita ya suka akokisi ina ne na ndamu moko akoti na chambre abimisi risheti ateremi mususu ye pa koti arobi oyo kokoka te wana tozopusa na ba 23h ye pe abimisi machete moko ateremi awa mususu ateremi awa na machete barobisi komoni oyo ero oyo yoza mwana mwasi oza na maboko na biso. Comprenez, mesdames et messieurs, c'est vraiment très touchant. C'est vraiment très touchant. Donc, nous sommes en direct de Couleur Télévision, à ces grands magazines en dimension preuve de maturité. On est en train de parler certaines vérités pour éclairer le monde. Pour dire que les galamboka la biso, vraiment. Hein? La Bible dit ceci, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Bomina di konga akukufa beka na di konga. Muke na yo yoka bazui mwana moko cameraman bakoti na chambre. Na yoki mwana zo gange loko esala kinga mwa somo. Koyoka mwana zo ganga kuna na chambre. Mama Antoinette Sassou. Sunganga. Ata mwana sali mabe soki eza mabe ke tosala 9 mois yango ezebele. Papa Baraka mwana na yo pe toza basali na nzambe na tikiri nga bana 4 ça fait 9 mois bana wana bazo mona papa na bangote mama Denise na sengi yo 9 mois c'est trop 9 mois ya torturation 9 mois kozanga kosambisa 9 mois ya bana kozanga papa na bango 9 mois eze sunganga mungongo na yo soko komisi yango pa ya papa Kisekedi akoyokera yo bosungi ngai. Très chers téléspectateurs de Couleur Télévision, amis qui nous suivent de partout, bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct de Couleur Télévision à ces grands magazines haute dimension, preuve de maturité. Vous comptez très bien, nous recevons des diversités des invités qui viennent de partout pour parler de rien, pour parler de tout et de rien au travers de ces grands magazines haute dimension. Nous sommes là pour investir dans vous. Comme cette soirée, j'ai l'honneur, j'ai le grand privilège de recevoir l'épouse du bishop Baraka Mogusho. Elle, c'est la révérende pasteur Maman Claire Mogisha. Elle est accompagnée avec l'un des fils du bishop Baraka, c'est Dr Brian Samtongo Otozali Awa. Merci à toute la grande équipe de Couleur Télévision, en commençant de notre DG, M. Olivier Massandingoma. Merci à Chiga Mamba qui est à la réalisation de cette émission, assisté par Rigen Cédric Ngongo, DT de Miracle Plus, DG de Monsanto TV, pourquoi pas, à Steve Bombemi qui nous assiste au travers de ce grand magazine haute dimension, preuve de maturité. Nekozotalanga partout, ozolandanga na Kinshasa, ozolandanga na Afrique, ozolandanga na mokili mobimba. Mboka na biso sans connaissance, sans boyebi, sans information, eloko ezate, eloko ya okende liboso ezate. Yango émission lelo eza que rien que la vérité, muta betolo lisolote, muto aye bisote neni okoleka. Vous connaissez très bien de luxe, le journaliste manager d'investigation. Nous sommes là pour vous servir. En face de moi, je suis avec la révérende pasteur, l'épouse du bishop Baraka Mogusho. Elle, c'est maman Claire Mogisha, à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour papa. Mbotenayo. Papa. Félicitations et bravo. Merci. 9 mois à la prison, il y a papa, mais l'église est à tellement, l'église est à debout. Donc, c'est là, on peut s'amoter la bande de connus, soit on a besoin de partout. Ok. La peste binombote na comme on a exclu sans arrêt, comme on a un journaliste arabi, za maman Claire Mogisha, naza pasteur, na kati église Parlement Céleste, o ezo kambama na bishop Baraka Mogisha, prophète, naza moko ya pasteur, mais naza pasteur responsable pour na awa na centrale. Papa Robi que
na 9 mois église kaka ezotelema eza kaka mpona eloko mosusu te me eza kaka mpona ngolu ya nzambe oyo ezotravaille mpe na bishop Baraka Mugisha mbote na bino nyonso. Merci, elle n'est pas seule, elle est accompagnée avec le révérend, l'idéal, le prophète très expérimenté, humble. Vous connaissez bien de la personne du docteur Braham Samtongo, à qui j'ai dit bonjour docteur. Ah bonjour, bonjour. Na sepeli ya Goyambayo et l'ongona Maman Claire. Ok. Europé Sambote na bande retour au batala de partout. Traverser comme magazine. Bon, na pesi mbote et pas bande konyo surtout, bana na biso, bandimi nyo surtout, ba Kristo nyo surtout, na mboka DRC, na ba obazali banda mboka. Na pesi bino mbote makasi na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Merci. Et là, le même biso a ndeko na ngai ba konti mboka so bozo ba magamizo le kana kata mboka te moyen mboka kende liboso ezate nzamba pesi biso mo président malamu Fati Félix Tshisekedi l'excellence autres ont pesa mbote na molonga na maman Denise passé ayeli biso idéologie à déboulement kaka ndenge azoko déboulonner ba faire il faut to déboulonner ba faire o ezoko leka na mboka na biso ayeli biso azo sala état de lieu ayeli biso état de droit avec Dieu, avec la personne divine qui est Jésus-Christ. Nous espérons et que Simba pour magamnyosu et que bon ça malamu. Maman Claire Mogusho. Oui. Papa lelo 9 mois en prison. Yebisa biso. Pour son abina tout le monde mais papa de luxe to banda wapi na koma wapi na kende wapi. Lelo 9 mois en prison et puis 4e audience est toujours reportée. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ni nezo le kana katwa. Nga penza pona réponse yeroko wana nazana ngo pete po natika komona tepe koyoka te ke mutu babombie ça fait 6 mois sak basambisa ye sak ba tuna eso kini na sari soit bakoti tribunal après quelques makerere 6 mois wana siko baeko barobe basari makerere tika kaka to kotse na tribunal kokota nango na tribunal première fois ndenge baroba kaka introduction deuxième fois tozeraki bavansie depuis 8h ti 19h yango pa tribunal na bango penza na kamwa kakitie sala katina ba retard wana mais papa vande aki depuis 8h ti 19h sak basambisa ye deuxième fois ngo audience sak batuna ye na avocat na ye barubi erereki bozonga na kati troisième fois baye ko bimisa pe barubi OK te reporter ti troisième fois même chose ko bimisa kaka na boloko ko vansa na tribunal ko zongsa même habitude ti troisième fois avocat rubiti kana tuna moko soit to expliquer lo komoko nga na sambisi na telemi na makamba bato wana avocat zoroba natika komona teke client nanga soit mutu nyonso o nazoteli mapona makambo na ye akoti tribunal même pas avocat koloba même pas mutu moko koloba o ezo salema nazomona ngo lokola injustice troisième fois yango yo bozozongisa client nanga na kati yango pe journée ya lelo ya troisième fois eleki bozoroba tozonga na kati nini ezoleka bakokaki ko expliquer bango te comme baza une étape moko faible bango nde baza na pouvoir nyonso babia te azonga na kati te reporter ti le 29 aussi ko 4e fois même chose kuti yango le 29 ba tokotaki tokomaki ba 13h tozosambela muto abimi na maison de arena nte ko yakoma na tribunal na bandisi ko benga nini eza kuna babimisi nante babimisi batu mususu ya zaka kanana kuna avocat et moi chocho makerere ne ba yoko bimisa na maison de arrêt mais projet zala ki penza te ke abima kuna na maison de akota na tribunal akomi na tribunal kaka ndenge avocat yebisa kinga ezaki kaka 1 minute barobi papa en tout cas muti akosamba na yo azate c'est-à-dire que premier azate na avocat ya l'état azate to reporter lisusu le 13 le 13 barobi zonga na kati même chose 4 fois nyonso mais quand na ndenge nazo étudier situation par rapport na ndenge nazalaki kuna na ndenge expérience nazwaki kuna na ndenge na étudiaki eloko ekangisaki papa kuna yango siko ezolanda ke asamba te batika kaka
kopusa na yebisaki ke mutaza makara te saki ya makara teke azala wana ka babomba ye aza mutu chaque fois bazo reporter bongo bazo sambisa yete aza wana susi na bango eza ta mususu misale kufa ta mususu alemba ta mususu ngape na lemba to comprendre penza te nini motif na bango eza nini bazoroba papa zara wana ti prenia komonana soka linga tuna prenia ya nini réponse eza te teze zera to ko répondre ko répondre bazuye kaka bazongsie na boloko ba reporter le 13 bandaki le 15 le 15 le premier le 15 le 29 siko le 13 soki mutasari mabe journaliste tribunal eza wana pona kokata makambo ya bato amutu anyama te ok soki balobi ko waiba ça fait 9 mois muto bayiba aza wapi ye muto yango bayiba aza na susi eloko na yete amona na kameme ale to samba na mutu wana prenia aza te eloko bayiba eza te soki eloko aboma soit mutu baboma aboma azomona na te koloba pe a expliquer problème na ye azo pesa melanzera te siko omona penza za eloko moko penza na comprendre. Alors pasteur Maman Claire, est-ce que aujourd'hui temps ya ko consulter ba kambi ya église de réveil ya Congo ya biso? Ah oui? Aujourd'hui temps ya ko solana bango ezana tinani songolo pakala o mukena ko mona pona makambo ezo mo vitesse. D'abord biso toza ba membre papa akota membre aza membre ya église de réveil. Il y a RSC. RSC. Oh, ezaki mokambi nango ezaki Albert Kakenza mwana mbo. Le commis Soni Kafuta recommande général. Bana nina bango nyoso azwa naza pe na certificat na bango na ndako. Mais depuis bakanga papa natika komona te intervention côté wana. Tinga moko na uta na braza na zeri okola papa na biso o abengsanga atunanga mwana nanga nini lekaki kuna jamais. Eloko na monaki eza retre aye kokomela église ke boya na mikana na bino boya na biloko nyonso ezokansane bino natangili etre wana na laxi administration nanga albi na comprendre te en tout cas église de président de église de réveil azobengisa nga na mikanda na na biloko ekonsane ngai nyonso na comprendre te toza wana tozo raisonner pasteur moko aye natika komona mutu wana te aye lokola naroba ange comme église ya mbakabatu nyonso aye koyebisa réceptionniste que en tout cas naza na message moko amalonga kuna nauti na kuna na réunion na bango ya ba pasteur wana bazoloba ke maldi bazo ya kokanga église bakoya na ba journaliste bakoya na batu ya leta bakoya na ba cameraman tout ça ba filmer ndenge bazokanga église wana namde ola bakanga église o wapi parlement céleste ya Kinshasa direction nationale ya Kinshasa awo. Merci bandeko balinga mina bandi bozoka Maman Claire donc l'épouse du prophète bishop Baraka Mogusho au tozali na 4 na tandoike oyo ya couleur télévision au travers ce grand magazine hors dimension preuve de maturité yo mutozoko tala biso mutozoko landa biso ndenge zoko maloba ya mama ndenge zoko mituma na biso mituna na biso sala pe analyse koto na yo lelo apôtre Baraka Mogusho asali 9 mois na prison sans plaignant. Attaque ngai kuna kena ko funda mutu 2 semaines ko décorater faut que ça na biloko na ngai mais o muta sali 9 mois plaignant mona na raté bande ko tolo banini to kanisa nini atabino moko bishop Baraka Mogusho atiki etonga na ye 9 mois tala ba amne bazokolela ye bazana besoin na ye bazana bosenga na ye ba prière na ye orientation makambo nyonso ye moko nde mtasala ngolo latiki mokuma epa mama Claire Maman Claire aza molonga na ye atanga ngai papa na za boso mama na ngaza te so papa na ngaza te to mama na ngaza te pendant 9 mois eko déranger ngaka wana tolobi mama ebongo bana yango ndeko ennemi ya congolais azaka congolais ennemi ya congolais azani musika te kaka musika te azaka pembeni wana congolais makambo tozokoloba nanga na bino to sa analyse to ba nini ekoleka na o etali basali ya nzambe na mboka Congo o lelo ezwe na lokolo lobi kozona lisu lobi kozona na mutu koseka muninga te mais o nga na yebi wan de l'éternel batele misara mingi te mutu azana mafuta azana eloko ya nzambe na bandi tozoko comprendre biso nyonso tout
tout ça au travers de ce corps magazine haute dimension propre maturité. Parce que si on est là, on a besoin de la libération du prophète Baraka Mogusho. Tout ça on a besoin Basambisaï. Ce qu'a yibaki, a iskokaki, a bomaki, a saki ce qui n'est tout ça on a besoin attendre yoka. Mais ce que bino ba politicien bo vendre ça mutu bo po anini. Bo banga nini, bo lenga nini. Mais yo plena mi bimisa. Yo mto kakse mi bimisa. Ce qui bozali ba konzi ya solo bozala compétent. Il faut que mi ça la sabino parce que ce bozo ko boma na sima c'est bozo na bino ba incompétent tikanga la bisabino yango makambo na zo ko loba sananga jikemo. Elle n'est pas seule sur ce grand plateau de couleur télévision propre de maturité. Elle est accompagnée avec le prophète Dr Braham Samtongo ozo ka maman zo ko loba ah nga na yebi na humilité ozanango Dr Braham na ndimité otikaka makambo na Congo nazana kondima okoma yibeti na Brazzaville na ndengo salaki investigation na yo na makambo o mama zokoloba o ezali arrestation ya ntoma Baraka Mogusho yo suite eza koto na una ndenge nini bato bayebisi nini bato informaki nini na information na zana ngo ezateke bantu bayebisaki ngai moko na koma ki sur terrain mais na ko utiliser occasion oyo pona ko informer les trois autorités. Le président Sassou Nguesso ya Brazzaville d'abord, et c'est que Bishop Baraka Mogusho bakangerie na président Nabiso Sassou président Nabiso Félix Tshisekedi. Na mwasinaye mama Denise na président l'église de Réveil. Actuellement c'est Sony Kafuta. OK. Na nina pesa bino information oyo ezoleka pe na ibisa bino natale sabango Baraka Mogusho azanani. E kusalema na tuni bango na la police wana nini ezoleka ozera mukonza zoya. Mukonza nani o colonel azoya ya département. Colonel ya département na koloba komo na yete mazaka moko. Oya zokonza département ya police Brazzaville central. Balobi mukonza zoya. Ili kusalema tuzeri mukonzi esalemite. Ti 0 ti iner mbole zo beta na longwa kwana na kina kulukesika kuvanda na lala kine église peska kuzavana zala kite ti le matin na tongo na kikuna na zui okazo ya kutana na capitaine oya azokonza place wana tangu nakutana na capitaine wana na jibisi problème za nini pourquoi mukangi bantu kaka boy dikambezani za wana dimanche parce que zala ka samedi dimanche wana na bayibisinga no problème c'est na lumina bango OK ça va mon pesa ngata mwana moko parce que bango nyo sote soki monto avait infraction individuelle soki Baraka sali kambo mo libéré bana bakende po bazana ba parents na bango bazana ba famille tous ba yaki pour ça la campagne bango nyo baza irwa bauti RDC baza ba paya na bino soki basali kambo mo libéré ata bana Baraka yimo katikala mo libéré mwasina ye atiki bana po mwana ya suka zalaki na 7 mois atika mwana sima 7 mois po ba yibaki bazokende bazozonga mo pesa ngai ye na bana musutu kende balbi OK ça va toujours libérer mwana moko tuko ba bimisi mwana moko héritier tamba bimisi balobi na ye tukenda ye tubimisa na biro ketikali kuna parce que moko bakangala ba valise nyoso otuke tubimisa biro ketikali kuna hotel tango bakina hotel bakuti protocole ya église ye paza laki wana na hotel azozera parce que ye pe atikala kisima bakanga kiyete ye pa utai kotoyo tango bamoni ye bazubiro ketikali kuna bazuna protocole na bantu musu bazalaki wana bana église ya Brazzaville bangonyo surtout bakangi bakisi na dossier na oyo balobi libéré bazongisi na kati nena lobi ko bantu bakomi boyi c'est-à-dire que makambo ça déjà sérieux mwana na zoloba po mukonzi ya mboka ya Brazzaville aiba makambo zoleka na mboka na ye parce que ajibite makambo sala bazobebisa ratio ya communauté internationale ya mboka Brazzaville wana za risque vraiment déjà awaza makambo uti kusalema na mboka oyo entre ba refere bantu wana na kota teza politique merikambo susu wana ezokubakisa marikolo ali kambo mususu nde naye kuzonga na sari kirita wana zongi nasema kuzonga lendi na tongo na zongi na kutana kanobi qu'est-ce que se passe capitaine les alendi mokoma bango na parquet soki mokoma wana parquet mwe bango na parquet de selongwa awa lendi eloke salemite mardi eloke salemite tuleki wana déjà 24 heures eleki déjà et comme 48 heures qui jeudi na robi jeudi non ce qui est comme vendredi bakola li sabanga wali susu na kena na département na ko central
nakutana korinda département tango nakutana na ye malobe uti na monoko na ye ne sommes pas les besoins des pasteurs zaïrois vous venez ici avec la Bible nema François na ibaka ngo mukolo wana na ibaka yango te même François na ibaka mukolo wana vous venez ici avec la Bible avec l'argent nous sommes pas besoin de vous hein je peux toi aussi je passer na non alors ok ça va tu vas rester tout je peux te kangayo parce que je peux te kangayo soko za pasta oingo kangamawa alors ok ça va na zongi abina nga vanda wana na vanda bureau babengisi bango babengisi Bishop Baraka mwasi na ye na ba protocole mibali cameraman moko na protocole baina bango kuta na central na commission na society kuna baina bango na police central tango bakome na police central wana ba masi bango likona na boy bakoti tango bakoti atuniye yaza nani aza pastor to aza pastor te abina yaza mwana nga église abi ok ça va ce qui azalaki pasteur yepi faut kanga isko parce que nous sommes fatigués avec le pasteur zaïrois nous sommes fatigués nakola kisabino bino moko za exemple na bango abi likambo nini hein bango moko bazofunda binawa bino buzamba za seriete donc olobi malamu ke bango moko bazofunda bino moko za seriete muza seriete siko akika faute ko pesa bana ba congolais bozola na mara zoka likambo wana ya Brazzaville ba Kinshasa ndemo mwana likambo koti biso harbi nini yango balbi ok mubima babimi bango na se wana ezokende babutu ezokenda ba 23h nde babandi torturation na teremi wana kati ya polisi bazo torturer bango parce que na ataka simple bayiba kiteke ngamo na za moko na bango te bakanisa kinga pena za polisi babandi kutorturer bango na zomo na makambeta elekelinga pass na bimi na yoki kanda na robi soki wana gangi hapa kusala nini na bimi malembe muntu azale ko sambisa banga bimi ayibisinga papa na yibibino mais longwa awa bantu soki ba comprendre que poza bisote yo ba kokotsa na kati ba kusapo nde intention na bango bazolu kawe deja bazolu bayondo fundi ba capitaine kuna yondo fundi bangao siko bazolu kawe pe basa nini basalo mabe nde na bimi na kina na ambassade ya biso et pas ya excellence muzungu oui na 0 azala kite na toke porti nde conseil uchudi ayekubima conseil uchudi tanga bimi na ibise makambo lobi non makambo ye ko sale maboite tutina kana makambo kuzongisa relation na biso na mboka oyo sikoli su makambo ya boy nde mbalamoko abengi so excellence muzungu azala kina na Kinshasa tango muzungu yuki yango alobi ok ça va lobi na tongo mukende muso na bango muye balikambo za nini a même moment muzilanga rendez-vous na ministère intérieur même joana lobi nango ambassadeur muzungu akatisaki asalaki réaction akei pa ya ministère intérieur même joana ba pêche ordre balibere ba balongola bango na police wana ba bango na DGST na central ba bango na DGST comme ane na bango po balibere banga patiri wana ba komba pêche ordre ba na nyuso bazalaki na kati ya kashukuna na central balibere bango elo kaliboso balibere mwasi na ye kutna DGST fa ko matifu balibere a patiri ya central wana nde ordre pesa maki balibere bana wana na pokwa na 20h ne bayo kulibere bango papier mo kesi nyamite bakomesi kama côté dossier mo côté yo somona muntu bakangisa ko signisa plainte c'est loko ça fait une semaine ezokende deuxième semaine wana za ndenge balibere mama claire na bana no balibere pété balibere bana oyo bazalaki na police kuna central na sima ko libere bango balibere bango pété kutia bango na aner batindaki bango te nakula batutiraki bango makasi na butu wana Bishop Baraka ayokupika crise tanga piki crise na babenga na kii na mimi na hospitali na sima hospitali wana nde bayekuzwa kubanga wana balobino tulibere bango tumemba bango na DGST nde mukolela ndi bayekutinda bango na DGST bango bakome na DGST après une semaine nde bayekulibere mama Claire tango balibere mama Claire balobike non Bishop Baraka na dans 3 jours tukolibere dans 3 jours et comme 3 mois na sima 3 mois nde na yekuya awa tukena mama epa ya ministère Ilunga ministère ya délégué ya affaires étrangères tango tukomi kuna ministère asali intervention immédiatement abengi kuna atindi aibisa ambassadeur muzungu mukende kuna mutala qu'est-ce qui se passe tango baki kuna basale balobikeo likambe yo salima ezate réaction zate ye moka teremi akina Brazzaville tanga akina Brazzaville na délégation na ye basale intervention nde bayi kulongola bishop na DGST après 3 mois na une semaine bamemi bango na balobi tuzo libérer bango tanga zoya bo balobi non tuzo libérer bango après une semaine nde bazuye batindi na parquet
tama tina parquet biso miso tuzoza tupesi bangata une semaine tuze la réaction na parquet tukanisi bazoke ne kulibere na za parquet et comme maison d'arrêt tire-le na maison d'arrêt ça fait 9 mois tire-le na maison d'arrêt. Merci à Dr Braham Samtongo na nengozu pour révéler certaines choses c'est pas ça qu'on a. Tout à l'heure là, mesdames et messieurs distingués invités, na maloba onga na zolo mituna langa to na ba réponse au ba kopesa biso bazo relater biso makambo oyo biso na ngai na bino to sala analyse ya makambo o ndenge koleka mais eza pas si mingi ngana yebi na Brazzaville batu sérieux bazali batu honnête bazali parce que Congo Kinshasa na Congo Brazzaville eza mboka moko soki toko longa awa toko kende Brazzaville po to lingaka Brazzaville soki bandeko Brazzaville bazo na Congo Kinshasa po balingaka Congo Kinshasa donc elo ekabula biso ka fleuve yango tika bakonza mboka batela biso ka pont cette fois to koma kende ka Brazzaville na nzela ya makulu mais tangu mabe ezali il faut toyeba ko belela ko loba po bakonza mboka bayeba les guides tout en 4 heures oh nini ekoleka na mboka Congo Kinshasa pe na mboka Congo Brazzaville. Là je profite pour saluer l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, place Asali papa na banzi makambo oyo o sala pe analyse pour na sa restauration entre les deux Congo. Merci à Dr Brian Tozo papa maman Claire. Moi c'est mon long ani papa na biso bishop Baraka Mogusho. Mais balobi marqué bozali na arrestation mais bozali na place bien torture et tika kozwa binote. La torture qui était quand même moi mon bébé à malamu ezalaki ba bino ba serviteur de Dieu bazo encadrer bino pour malamu ezala bien. Est-ce que na ndeko tozoka information de connaître sur terrain ezali yango te to balobela ngo lolenge moko boye pour attirer nos regards. Eza yango te penza. Eza yango te vraiment. Ah po ngana opesa experience nanga eza mba liboso na kota na kasho na vi nanga mobimba. Mais kasho yango pe eroko ezopesa nga passe. Mama Cleloba na biso nini omona ekuna na kati. Tango zaki. Kasho yango ezopesa eroko ezopesa nga mutema passe. Batu mususu bakota ka kasho oyebi ke quand même oyibe eroko ya mutu soit osali infraction. Wana quand même na kanisi soko koti na kasho ya ndenge wana ata esali yo passe ata banyokoli yo kokusantira ata banyokoli nga rezeza na kati na conscience na yo meroko epesi nga passe lokola mama komona d'abord nga mama nazokota kasho nango nazokota rezo penza ezate apart wana bazoto chirenga lokola mama ke nakoka koroba marobo na koroba bakoma na PV na experience na zana ngo na mke wana natika koyoka teke mutu bakoki kototire soit ba finayo po oroba oyo koroba nde bakombina na PV eza pona mutu aroba liberté au libre aroba oyo ayebi nde bakokoma na se eli akosambe kokoka ale basamsi par rapport na oyo orobi na se siko tozongi mwasima na ndenge arobi bakotaki biso na central wana papa wana mukonza robi maruba wa robi kaka awa ya français wana baye kokitsa biso arobi apesi ordre ale bokitsa bango kokita tokitaki nga kanisaki ta mususu kokita eza kokotsa biso na boloko balongoli biso na boloko akuna siko bakotsi biso na boloko ya wana ba wana ba séparer nga na papa natikali na bana wana mibaye cameraman na protocole moko babandi siko net kokoma oyanga mais mituna babanda otunanga oya banda kokoma abana otunanga oyebi rezo boza awa na yebisi na yebite po iza troisième fois bozotuna na yebite pe na lingi na yeba troisième fois ngo bozotuna mais na lingi na yeba pourquoi toza awa akomi na se ayebite atuninga oke makambo concerne ngai tout ça na yebisi nde muke na yo yoka bazwi mwana moko cameraman bakoti na chambre na yoki mwana zoganga eloko esalaki nga mwa somo koyoka mwana zoganga kuna na chambre na tuni abanda koma PV na ngai po ye moko akonferisaki liboso na ngai na mwa mungongo na se azobanga ba chef wana alobinga papa mama na ebike bosale eloko te me bitumba na bino oyo ebandi awa te ebandi pa na bino siko na se interesse na yeba nini yango alingi alaksa soit aloba na tuni ye nini yango lingoloba te mama
kaka zo yango kaka bongo nga naza mundimi na bino na télévision mwasi na nga azalaki na mbasu papa asambe na télévision ale mbasu epasuki en tout cas namonaki miracle na nimeraka bino me na nzela ya télévision na ndenge nazokoma ezopesa nga motema pasi mpo nayebi boza vrai basali ya nzambe me bitumba na bino ebandi awa te ebandi kaka kuna na mboka na bino mwaye toloba mponza tokota na mzindo ezalaki te mwana azoganga kuna na chambre atuni papa wana nini yango mwana azoganga boy ayebisi ngai te mama kobanga te nayoka mwana azoganga lumi mama Claire bazoboma ngai na sente siko abandi kobanga na bandi siko koyoka nayoka mungongo ya oyo abandaki tamususu kototire azoloba nguya nini bosalelaka mwana azoloba nga nayebi te nguya nini basalelaka meroko nayebi eza papa akotaka na biro soki akoti na biro abengisi réunion ya paster koyeba nini ezoleka na église ava kota na église bapesi barapport nyonso ndenge kilte eza tout ça atuni baselile ndenge etraveye ali apres akoti na kilte yebisa biso soki akoti na kilte nini asalaka wana mwana lobi moko asakolaka moko asambeli bato moko atei kaka parole moko asali délivrance asalaka kaka nga natika kaka komona kaka ndenge azosala me nguya asalelaka nayebi yango ke eza nguya ya nzambe mpo ngai mpo mwana wana yaka awa ali azalaki neti ndambo mutu na yezi bana osala bie te neti papa asali délivrance aza mwana na nga nayebi po soki mutu aye na église aumeli wana nayebaka ka na ye ndenge ayaka na ndenge akomi oui abandi koyepesa bato wana témoignage ngai nakota na église wana mutu na ngai ezalaki bie te famille na ngai babomaboma ngai nde natikali nde papa asali ngai délivrance naye kotingama na église wana nalobi tika nazala kaka protocole ya papa mpo na nzambe na ye wana makambo asaleli ngai babandi kobeta mwana muke namona mutabimi na chambre wana na papier mouchoir ya munene tondi makira siko makira yango aleki nsima na nga akei kobwaka yango libanda soki pubele ezalaki libanda natali makira so na bandi kotuna oyo abanda kokoma pv na ngai makira wana eza ya nini namoni oyo abanda kokoma pv na ngai aningisi mutu boye alobi kobanga na yo mama te eloko te ekosalema nalobi no namoni makira mpe nayoki mwana azoganga nini yango bazosala mwana ya bato alobi te kobanga te mutu yango aleki akoti kuna na kati lisusu babani mwana agangi lisusu après ba quelques minutes namoni mwana bimi azokoka kotambola bie te aleki pembeni na ngai barécupere siko cameraman même chose bapesaka mbongo combien ya kofilme na église mwana alobi ete bapesaka nga moko boy $20 moko $10 par rapport na ndenge mabonzeli yozoka makambo nyonso nazoyoka po soko oyoki mutu azoganga na situation ya il faut s'intéresser mpo nalinga nayeba nini ezoleka kuna epuis nga mpe nazobanga siko basilisi bango mpe bazoyepa na ngai muke namona mutu wana aleki même chose na papier mouchoir abwaki libanda aye apusani pembeni na ngai siko abandi kogangela oyo abanda kokoma pv na ngai alobi sala noki tosilisi bango sika eza turi ya mama ayebisa yo mama tika nayebisa eloko moko yo nde okoki kosauve ekipe mobili maloba na yo ekukute soko olobi vérité en tout cas tokozwa bino nyonso torefere bino mais soko olobi vérité te bino nyonso ndenge boza na maboko na biso nalobi na koloba vérité akoti na kati lisusu atotire lisusu mwana ganga après namoni mwana bimi même chose kobima yango azobima makoki ya kotambola bie eza te azotambola neta panzani makolo boye comme na nga mpe nazobanga mwana mwasi to mwana mobali kotere mana komi wana esika nazalaki babetie kaka boye akwei na se atie mutu na se nana akwei ke mpenza na ndenge ya mabe somo esali ngai na bali komituna kasho nde bongo ezalaka swato ya biso eza difera siko ntango yo moko okotaki baye basisi bana te nabetela isoro basisi bana bayepa na nga balobi apres koloba maloba wana ke yo nde okosauve tout ça ekipe mobimba namona moko abimi libanda aye na kamera kanisa ntango wana tozomona te esika papa aza bazwi papa bamemi esika mosusu na chambre mosusu aye na kamera alakisi afongoli kamera obi omoni tala makambo tosali mbali na yo kamera moke boye ke soki olobi vérité yo moni makambo asali mbali oui ok na ndenge afongolaki namona foto namonaki net papa maboko nsima aza na chemise te
neta za na kati ya pasi elongi kaka ndenge namona kaka ndambo elongi na toro ndenge zaraki libanda alobi omo ndenge tosali ye tosirani na ye te tolingi tosiko tobanda nayo yo ndoko dépendre sikoyo na ye ndenge akozala nalobi oke bolingi naloba nini ok yebisa biso basi bayebisa biso ke bino boza bamagicien bobebisaka kaka baeglise ya baninga na Congo siko bolandi mpe mpe bokati siko toyo kobebisa mpe baeglise awa tolingi toyeba verité o abikisaka maboma o adelivraka bato nyonso tolandaka me yebisa biso source ya nguya ya mibale bayebisaka biso el moko bo papa Baraka voyage akatiki yo ayebisi yo kaye quelque part kozonga zongi oyebaka te sika autaka ya misatu ndaku na bino robeza na 5 chambre nyonso ya nini boza na babebe 4 bayebisaki biso ke koza chambre moko yo moko pe okotaka te même na bana bakotaka te mais langage eza bayebisa biso ngo nani abatami wapi na kwenini nakokaki kotuna nani te po somo o namonaki mpo na banda siko nga naza mwasi yo répondaki bango nini nayebisi bango oyo nyonso bolobi nayebi yango te papa voyageaka te bana église kutu baza témoin kovoyage ya papa eza kaka ya braza yango siko turo tosali deza toyaka te mpona bakrise mpo bakampagne nyonso esalemaka na braza eza mabonza ya bana Kinshasa me mikolo wana ane passé tout sa crise ezalaki na mboka tozalaki na mbongo te ke toya tosala campagne na braza yango wana tosali deza tozoya te me koya nani ya ayakaka akendaka na ngai azongaka na ngai atika kokende te atoza na bana ba Belgique ba France ba Amerika ba tout ça Afrique du Sud koloba te atika kokoma kuna te ayakaka awa na kuna pona msara balobi ozokosa balobi siko ndaku na bino bayebisi biso ndenge nayebisi yo ke koza chambre moko yo kotaka te même pas bana bakotaka nalobi te ba chambre na biso nyonso toutilisaka yango koutilize ya fasio ke biramba bapaya batu ya msala bana 4 yoki eloko mosusu nayebi yango te balobi okoloba verité nalobi verité nayebi yango wana moko akoti na chambre abimisi richeti atelemi mosusu ye pe akoti alobi oyo kokoka te wana tozopusa na ba 23h ye pe abimisi machete moko atelemi awa mosusu atelemi awa na machete balobisi komoni oyo ero oyo yoza mwana mwasi oza na maboko na biso comprenez mesdames et messieurs c'est vraiment très touchant c'est vraiment très touchant donc nous sommes en direct de Couleur Télévision à ces grands magazines en dimension preuve de maturité. On est en train de parler de certaines vérités pour éclairer le monde. La Bible dit ceci, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Abomi na di konga akokufa pe kana di konga. Ozo ko torturer ndeko na ndenge mususu, yebe retour na ye ekozala pe na ndenge mususu wana. Donc c'est vrai pour mon ninga na pas si tout mon ninga na souffrance, mais c'est peut être mon ninga na sengo parce que sengo wana eza biso. Mais je vous rappelle et je vous dis, l'avènement de Christ est très proche. Baraka Mogusho, c'est un roi de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu envoyé au biso tout au na kati ya Congo. Ce qui est comme ezali, ce qui problème ezali, mes frères, mes écologiques na mzarabino, to lukato kutato e bato e bakobongisa makambo oyo. Pour tout stopper moi muke, tout à l'heure moi témoignage, na moi interview, ne batu bakoloba ba bien fait et puis bolamu ya apôtre Baraka Mogusho. Suivons et puis on se retrouve juste après pour la continuité de ces grands magazines en dimension propre de maturité et puis nous allons citer Papa Nabiso, l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville. Au travers le média, yo comprend Magamo et pour ça analyse. Papa Nabiso, l'excellence Sassou Nguesso Moto ya Bato. Yo Kamakamo. Maman Nabiso Claudia Ike, l'honorable. Yo zara maman ya de Congo Kinshasa na Brazzaville. Yo Kamakamo. Après Nabiso maman Denise. Quand on a maman Olivier la soli kamo. Yo la soli kamo. Cette fois-ci on a maman Denise. Chama toy na makamo. Parce que c'est une dame qui est en face de nous là. On va saler makamo. Na Brazzaville,
mais azoko réclamer kaka libération mobile na ye, azoko réclamer kaka libération ya mobile na ye pona bana na ye et puis ya am o bati atiki awa na mboka Congo pe au travers le monde bazana besoin koyoka mongongo ya wande l'Éternel. Est-ce que yo linga basala molonga ni bongo ngana ko linga te? Est-ce que yo linga basala papa na yo bongo to mama na yo bongo to ko linga te biso nyoso na bandi dete shiga mwamba aibi makambo o to ko. Suivons la rubrique 100% bilili et puis on se retrouve juste après pour clôturer cette émission. Suivons une image. Ouais, maintenant on a besoin d'informations. On a appris à Brasa. Biso tozaki na Brazzaville, il pas zaki na Brasa, ngapela na Brasa. Et tozaki na toza système qui si to quartier Brazzaville boye, to sali ki ba kids na biso dimanche tozonga ba 12h. Elo na golo baraka na vie musalo to sala kaza biso des NZAMBE. Lelo na go bundisa yo, na go bundisa lobi biso to kufa. Ndo tika na musalo zaka yemo go tata wa pesi biso musalo. Donc ceux qui battent bazana na sima makamwana wana na ebité ngana osenga ka kité papa misika zali nzamba sunga ya bima et na bato ceux qui peuvent fracture zali baloba yango na ndenge sengeli ya ki kufanya mutu boy panda tamlai sa ko sambisa tu azape responsable donc wana la prière na ngara yango mais naza ba souvenir pour ani naza souvenir amutute na botala ke même madame takabeli ombongo te mais déjà tant madame toi le na TV que au Mois nanga donc déjà il y a tikio il y a papa nanga molimo magende musala nde ozo kaboli biso mais ça papa nanga molimo ko zala papa mudadi ka papa kabila ko bambongo sala bote mais contribution même ya olobaka kite au Mois nanga na bata wana olobaka le mtsa biso zala o to zali na bi ke wasenga nzambe ki akanisa tambola moko oyo musala ni asali à travers pe na Congo pour bata na ba ngala kama batu bazana facilité au lobaka mabe ba bosa na be bola si mtazana sur 10 ata mtazana 8 mabe boto ta de botina kati donc elo on a kosenga ka yangwana na ki vidéo mo pasteur mo azoli kana TV au mo critiquer baba ninga ba basala ka tutututu na wa ku seri ngo ko ta telemela kela la ki mais ça kitoko te on est ça ba esprit mo ko zolinga olote ya batu musala ya nzambe évangile ya nzambe yoko ma ko critiquer ba ninga donc ça c'est ta ko critiquer te asali ya nzambe toza na kati ya bolingo lelo zo mona kiti tozo ki dote ba église ebele na kati ba église mais bolingo ezate mutema mabese mutema mabe so ndenge exemple ceux qui soit des années bike bakangisi so ndenge bakangisi parce que ceux qui ba ndimio so Kinshasa ba komi ya bango soit ba ndimio so ya Brazza ba komi église wana non mutu na mutu azana mutu alinga ato fingi ando avatiri azaboy makambesala kizala kate mais église ba ba yakaka donc tikano ole kisata ya pamba senga ni na zamba orienté mais toujours senga kete libération ya bishop Baraka Mugisha emonana bana ya Brazzaville basoda ya Brazza botika ba ko ba pasteur botika ba ko ba pasteur bino boyebi makabokangeli bishop Baraka Mugisha bosambisa boti bo libéré botika ko kosa na ko ba batu ya batu bozo mapema masumu apamba e bino bata Brazzaville bozo lingi ko monela ba pasteur congolais so ba pasteur congolais bakati pa na bino ka mateta ka ba ko bino sala boyebi ko pesa pasteur Valère ah kuna mboka so banga ba passer on respecter ba sala nzambe partout mais Brazzaville boli ko milliers ba sala nzambe partout et ça malédiction maman Claire ça maman nanga na lobaki on kuchungo na so et là des batu ba ndeko sala mwa ba neti ta ba kamaki bishop nga sola ni na téléphone et ici kaza la tina ba chanza ki na cache téléphone bi ga ndezaka mais na juste ko ni to sola bientôt c'est KR nyoso yo si na to ekisho do ba to ba yebi pete ba mana te ba yebi te ngana bishop c'est kakato solo là doya ko tana bilo mo yebani lo kote uza mwana tikala mwana mama Claire za mama bangonne ba mama oyo naina mba ndinde lelo oyo po papier kilalo bandenga zolo baboy na à travers bango po mutu nyonso zo kanzela kana nzela batu mama Claire na landa ko chaque jour mama te ya na yo na landa na miracle plus chaque ngonga na ndeko sambela ka batu mo na kati ya bureau bana tu na landa ka nyonso tu wana uza mama na ngai na osalo surprise bana parlement c'est on enda kunanga bakosa binote Apôtre Baraka Mugisha papa nanga amen bisika watu bafandaka baswana babi na ndeze kwa maika baba imbaki singa ya famille benda na ke kata na kate donc Kongo ini
nayebi ke tozosambela apôtre Baraka Mogusho akobima mama Claire tous ensemble na kati ya prière akobima. Merci à mon réalisateur DT Shigamamba, merci na bandi koto azota na bandi bomoni ba interview ndenge ba pasteur pe bana ya Mogusho bana ya Congo ba ko la libération ya papa na bango na banzi bomoni pe DT ndingo ndenge ba intervenir pour na likambo oyo na ndenge ba ninga ne mususu bazana kati na boloko na bandi bomoni c'était bon mais bomoni ba maman mususu bazo ba wana ezaka rapport tozolinga kimia ezana mboka Congo nkolo makambo oyo ezala na Afrique na mikila poto makambo oyo ezala te yango okoza muta maile belé mais soza na connaissance te divinement eza problème yango bato belé to longwa na kozala ba athée il faut to ba kotanga ata verset moko mibale misato ya Bible to ba ko loka ba sala nzamba ba ko sa soki kimia pe restauration lelo ya moninga lobi kozala le tout le monde papa na biso sikatenda père sonable défunt tout le monde papa na biso archibishop Continue Fernando ba pasteur ebelé ba Guinecham ba makambo yela ba ondine mané d'une autre. Merci au révérend au prophète Dodo Kamba ndenge asa révolté par côté makambo. Merci à l'excellence William Tin ambassadeur universel de la paix mon père spirituel au père asa révolté peut atteindre makambo parce que il y a des pasteurs qui tuent les gens, qui torturent les gens, qui embrouillent les gens, ça fait vraiment très mal, ça tourne le cœur. Merci à Shigamamba qui est à la réalisation de cette émission. Maman Torozo Nayo, avec votre respect, parce que j'ai beaucoup de respect, Nayo, personnellement, dans ce vélaté, tout continue à mettre ma solo parce qu'ils ont les sabat na bandako, ils ont tungi sabat na bandako. Ngana Rosepela, vous êtes une femme très distinguée dans Mboka Congo Kinshasa. En Afrique, on peut sa message na maman Antoinette et puis na maman Denise. Pe baza ba maman na yo, baza pe basika ka lolenge lokola yo. O Jésus moi si et touché pe bango, o ko lobani. Merci journaliste. En tout cas, pour ça nanga écoute ko sala émission e oyo, na ngaki kaka nasura na ba maman nanga, maman Antoinette oui, ça Antoinette moi si soit moi si a papa na biso sasu ngesu na mwana obotinga soki likamba boy e komeri mwana na yo eza penza elingite ça fait 9 mois après totiration soki na bimisi ba cicatrice moite tokati mukuse na makambo nyoso basara kinga po eza makambo moko esara ka penza mutema pasi wana nakati na robi penza na mzindo te me nazoye pa na yo mama Antoinette Sassou sunganga ata mwana sali mabe soki eza mabe ke tosala 9 mois yango ezebele papa Baraka mwana na yo pe toza basali na Nzambe na tikiringa bana 4 ça fait 9 mois bana wana bazo mona papa na bangote bazo tunanga papa asawapi bapekisa kingai kokatisa kokende kuna kotara papa ça fait 9 mois ata ba rester mutu swati bakangi mutu wana zana droit ya komona batu na ye bana bazamike boye ya riboso kaka wita ya suka akokisi ina ne na ndamu bosunganga sunganga mama Antoine sunganga lokola mwana na yo sunga bakoko na yo 9 mois soki eza pénition ekoki batotire biso eza ya kokoka bakangi papa 9 mois bazosambisa ye ekoki mama bapekisi bana na ye bakoko na yo komona papa na bango elongonga moko 9 mois ekoki prenia pe azate ata prenia yango aza amona na kameme tosilisa likambo wana na mama Denise nazonge pa mama na biso Denise en tout cas ngai pe na ye pa na yo yoza mama na ngai awa naza vrai congolaise na uti na Bokavu naza mwana mboka ata bato mususu bazoloba o lingala wana lingala eza kaka munoko natanga na Afrique du Sud naza vrai congolaise na ye et puis eloko mususu ya malonga naza musali na Nzambe
sunganga mama oboti musala na nzambe eze sengote komona mwana na yo ya mwasi musala pe ya nzambe na yebi papa na biso Félix Kisekedi esengo na biso ke alingaka makambo ya nzambe jamais tovanda boy botika nga boy na bakoko ya boy mike mike bana na ngai bana na yo mike mike boy ça fait 9 mois makambo basara kinga ngambo kuna nga na ndima yango papa journaliste wana na ndima yango na rubiti kezara ba mark moko soit ba sin moko na nzoto na ngai ba sin pe ba cicatrice ya Yesu na kati ya nzoto na ngai na yebi kozala histoire pe ripamorti na ba generation na ngai wana na ndima yango malgré soki na zoro bango pona passe wana na bandaki ko sentir émotion wana sara kangai wana likambote mais mama Denise na sengio 9 mois c'est trop 9 mois ya torturation 9 mois kozanga kosambisa 9 mois ya bana kozanga papa na bango 9 mois ezep sunganga mungongo na yo soko komisi yango pa ya papa Kisekedi akoyokera yo bosungi ngai maroba na ngai eza kaka wana. Merci maman, merci maman. Prophète docteur Braham Samtongo, avant de passer dernier message na yo, qui est cette main noire qui est cachée à ces problèmes? Main noire nini o eza ko bomba malasima wana le bishiga mama eloko liboso les évangiles parce que à cause des évangiles Yesu alobaki que mokoza 100% na mokili pe mokoza 100% na lola avec persécution. C'est persécution pour les hommes de Dieu, c'est normal. Comme tu es le vrai l'homme de Dieu, tu vas passer les persécutions. Tout à fait. OK? École kanazira basali na nzambe école kanazira ba sataniste école kanazira bantu na ndenga nyoso mais eloko tuzoloba eza responsabilité ya Bishop Baraka Mugisha depuis 9 mois nazo senga nazo pesa information par président na biso Félix Kisekedi na ava président Félix Kisekedi akoma ketango makambo ekomaka tukomaka mukanda tutie na cabinet ya président ex président Joseph Kabila tango ekomaki kuna ekoma na maboko na yete tulobi tusala lisusu recul tukomeri tango président na biso Kisekedi aye tukomeri lisusu tango tukomeri lisusu mukanda wana eza na mesa na reception na reception na memorandum na biso tuzosenga makambo komami wana président osali ya biso intervention parce que tuzomona que avant le 13 tu dis ba pasteur nyoso tout bazotianga pression bazotia biso pression na bana église que le 13 ce qui le 8 va tout comme le 7 ce que réponse pesa meri bisoté bazokozana nzela tina ndako na yo papa parce que ceux qui mwana omoni muntu azoganga makere libanda ndoko loba nani wana mubenga ya tuyo kandikambo na ye siko le 8 mars tuza déjà na autorisation na avis favorable ya gouverneur ya tukusala match tukutambula kulongwa awa na Charpentier soko za Mkristo olinga Bishop Baraka Mugisha ozamwa na Bishop Baraka Mugisha yakatumi ma memorandum na biso na mukando tuzomi na ambassade ya Brazzaville parce que na ambassade ya Brazzaville baboya kuyamba biso to kentango tukomi kuna babengi abengi balobika bengi police alobi bambwa moko bazao basali na Nzambe tukomi bambwa problème ezate tundimi nyoso to koma na ambassade ya Brazzaville tukusala sitting banda 4 edita na mukolo wana ya le 8 ya kimia tukusala mubulute tukutambula kaka poto la kisapasi tuzana ngona mitima mukolo wana mekedi foza na kiriti awa mekiriti na biso kozala na ambassade ya Brazzaville ni tukusala kiriti wana bandi minyoso to balobi ba kozala wana plus de 10,000 personnes mukolo wana le 8 le 9 tukusala même chose ti tukena na faire étranger pour na kurapere ministère Irunga ava akene na makamususu message no pesa kwa na zo saso tukena après wana tukiye pa ya présidence na présidence tukuvanda wana pe tiba kuyokera biso likambo bo bako abenga président Sassou il faut ye babantu na yo bazo sala makamoko ezobebisa justice vraiment ezomanonireza te vous comprendre parce que tukanisa ke kuna zambo kamoko bazo sala makambo bien na ordre mais tukoye ko makuna omonike na tribunal ambassadeur tubatinda ki monsieur Irunga atinda ki ambassade ya Brazzaville akina pesa message kuna tanga zonga lobike na komi kuna balobike na mwasifo mukangai soki mwasa mekwenda kuna bakangai siko mwasa zokene kutala mwasa mombali na ete vraiment la chose là c'est pas bien mwana natiki muntu nalibike tikala bana kumema biroko ya kulia banda kumema biroko ya kulia somba biroko na restaurant kende kutikila bango biroko tanga kutika biroko yepe bazuye bakangi bakachena kati ya kasho muntu akikutika fufu yepe bazuye bakangie
première interrogation basalaka basambisa te babengi ye oyo ezalaka ya koyoka dossier ya mibale ya kotanga dossier ya misatu nde basambisaka basambisi te balobi kaka o Baraka Mugisha contre l'état ministère public contre le ministère public. Merci docteur merci beaucoup, merci. Merci à docteur Braham Samtongo, merci à maman, ça ce n'est qu'une partie remise, mes frères, mes d'écologie, tout ça vraiment la passe. C'est par ici nous mettons un point terme à cet entretien, à cette émission. Car on est là, on a tout ça l'analyse na oyo ezokolo bama la cité, na oyo ezokolo bama la maman Claire, na oyo ezokolo bama papa. Na biso docteur Braham na oyo la serviteur de Dieu il y a mboka Congo qui tient ça même il y a mboka Congo Brazzaville. Moi je sais une chose, la Bible dit ceci, celui qui tuera par le paix mourra par l'épée. Au mato lingate ba wan de l'Éternel ba oui ça va monter ba bangote parce que mutako sambisaka bango kaka ezakaka nzambe. Biso ba pasteur to tira ko influencer ba ndeko musu songolo pakala. Tolongana to bannir na hypocrisie, to bannir ba divorce, to bannir escroquerie, to bannir banditisme d'une manière d'une autre. Oh ngana solo bana makambo ile kaka na mboka Congo. Merci na bandeko tout balandi biso. Restez toujours branchés au programme de couleur télévision Mon Centre TV Miracle TV. Bandeko tout azota la biso de partout azona na biso. Ngana bino to kabone awa mais affaire on to kotan to kenango tina lola. So il s'agit de comment tina lola to komanga tina lola pour libération et paix samela papa na biso bishop Baraka Mogusho. On peut se mettre debout. Merci à Cédric Ngongo. Merci à Chika Mwamba, le réalisateur. Merci à Steve Oumé. Merci à Arsène Wallace. Merci à Bandeko à la télévision. Maman, on a reçu courage. Ils ont un combat et aussi là. Merci à Dr. Maran. Courage. Ils ont aussi la bandi. Papa Nabiso Fati. Félix, l'excellence. Parce que c'est un homme de Dieu aussi. C'est un serviteur. En Afrique, na Congo Nabiso. Tous les présidents chrétiens. C'est Félix Tshisekedi. La bandi. Papa Nabiso, maman Nabiso Denise Ayoki. Maman Nabiso Antoinette Sassou. L'honorable Claudia Ika Ayoki Makambo. Papa Nabiso Sassou Ayoki Makambo. Au Congo, qui est Congo Brazzaville. Et Zaka Mboka Moko. Allez-y. Comprendre, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Fin de citation. Boubouaza a besoin de mon papa. Delix, Azan a besoin de mon appel. Maman, Azan a besoin à mon Molonga. Ça sera quelque chose de bien pour la restauration de tout le monde. Encore une fois, merci mesdames et messieurs. Ciao.